Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Et merci Nabino Nyonso, merci à tous les abonnés de Perpétuité TV. Joyeux Noël. Je pense qu'il y a celle qui vit nos vidéos à Noël. Je ne sais pas ce qui battent là qui vit nos. On me signale qu'il y a qui en côté. Bataki vino vidéo en côté, mais je vais faire de mon mieux pour que vidéo n'ait comme Nabino. Je pense que vous avez eu le temps de passer Noël et Malamu en famille. Bon, bolimbisanga penza nazoki ba remarque na bino nyonso bopesaki nga na ba émission. Bebi toza ba maman, makambo beleza ya osala. Mais je vais essayer un peu ya osala bino ba émission chaque week-end ndenge bozo senga ngai. Et je viens juste pour tout cela. Anizuke Nasuka, je souhaite à tous les abonnés de cette chaîne meilleure vie et année 2018 est une année à succès pour na batu nyonso oyo basabona na chaîne oyo est une année à élévation est une année à accomplissement na ba bonne chose na batu nyonso oyo bandima ko s'abonner na chaîne oyo. Merci na bino nyonso. Je vois vraiment ba nombre ya abonnés zo bakesama. Merci na ndenge bopesinga confiance na bino ya kondimanga na bandako na bino pona tout cela. C'est le conseil du soir, c'est la vôtre Perpétuité Capé pour la Mavoni, nous autrement dit la maman. Naye a poto sala bilan ya 2017. Na ba maman nyonso oyo balandaka nga na chaîne oyo. Na ba maman nyonso oyo bandimanga na bandako na bango. Naye a sala de bilan ya 2017. Bilan ya 2017 na basi nyonso oyo bandima ko changer ba attitude na bango. Na basi nyonso oyo Obamona eza hasard te ndenge nzambe apesa bango libala na tout ça année 2017 tout ça bilan et année 2017 pardon année 2017 et les kindeni parce que tout ça en kata bateau dans quelques jours toujours quota année 2018 oyebi yomoko année 2017 ndenge nini leki eza positif to négatif yonde muto yebi parce que yonde muto olekisa ki année ango tout ce qui est dans l'année 2018. On continue toujours que ça, makam o bano ça dans l'année 2017. Oyebi ce que ça positif. To comme Nzambe. Makambo ezaki passe pour na yo o croire que ça dans l'année 2017 té. Tout ce que dans l'année 2018. On continue toujours ko vivre. Ndeko bana ko vivre na libala na yo yango toyé pona to solo là. Poto sola, poto beta sous solo, tout ça la bilan na biso et année 2017 il est kindengenini. Je pense que aux maman na émission na opté que ça là na zo ki mo appel na bato banda ko benganga par rapport à makambo na banda lobela na émission na o na salaki ya bizeli ya moi si na kacha libala. C'est vrai. Madame, tu parles beaucoup de femmes. Et à ma camososo, les moi si te muta saliango kaka mobali nde moto a saliango. Mais à ma camébélé mibali bazo sala oyo sala ke basi bazo changer pe ba comportement na bango. Et à ma camébélé oyo basi muso même so denga bastinga ça ma camébélé oyo basi bazo sala oyo sala ke biso mibali to changer ba comportement na biso. Et nazo ko accuser mutu moko te na émission oyo soki na ndima ko sala émission oyo c'est juste pour na to partager ya moke oyo na yebi to partager ngo elongo na bino pe oyo bino boyebi bo pesa ngai parce que mutu na mokili akokate mutu akoka na mokili azate to se compétaka toujours. Voilà pourquoi naï vraiment to solo na bino to sala bilan ya 2017 na yo lekindingi na kachali pala. Na yetaki ndeko moko mobali na yebisi ye ke libala ezalaka eza échange eza makambo mosusu yo koyeba oyebi yango tu peux aussi ya ko teach ya ko enseigner mwasi na yo tozalaka te ovandi tengi maboko po obali oyebi ki donc tu t'attends que ça le makambo sozo senga. Non, moi j'ai appris beaucoup de choses par mbananga et tellement que alingakanga mingi alakisanga pe bloc belé oyo yé asepela nango parce que tout ma famille est différent
ye auti na famille na ye azwaki éducation na ndenge na ye nga mpe nazwi éducation na ndenge na nga toye kovanda ensemble ntango tozovanda nde tozoyekola tozokoyekolana. Alors si tu vois quelque chose oyo ezomarche te c'est mieux ya koyebisa moninga yango nalobaki na émission na ngai oti kolega que le dialogue est très important na kati ya libala. Soki kaka tozwi temps na biso ya koprivilégier dialogue na mabala na biso, on n'aura pas beaucoup de divorce. Parce que ça bato mosusu basali ba divorce pour lika moko ezanga nango ntina. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps ya koyeba kosolola. Mobali azomona ke akoko vandisa mwasi te, mwasi mpe akomona ke te alobi mpe mingi e akoka susu kosupporter yango te, yango basi décider bakabwana. Mais or, quand il y a un problème, ceux qui bozui te ya bakovandaka ya kobanda kosololaka, on n'aura pas assez de divorces na mokili. On n'aura pas. Mutu ami kokaka azate. Mutu pe aza danger azate. N'importe qui ne comme boy, omoni obinanga mère. Ma conseil nous peut c'est ça bien. Mais basi aleli surtout basi ya poto. Comportement na bango, ils a vraiment passé. Andi makaka au balaye et après ce ko balié aye ko changer na ndako. Akomula so bizangi mo boy oyo kana écoute comme on a vu na hotel. Oui, tant mosusu ozaki temps ya koétudier. C'est vrai, de quoi on a tout est-ce que ozaki temps ko sala ta fiancé bi oui mère tozo bata na biso na tout. Écoute normalement regretter ba mata na mosusu na ndenge na lekisa na makambo mosusu quoi. Mais petit moment on doit changer na été. Malgré na rasa ki na bali ya changer. Est-ce que au permettre ngana pe sope conseil na tanga komo na ote mais wa lobelango sope pe na mona pe moko la nela yo lobelango po o pe sai mo conseil mobali aza ennemi na ote tout comme pe moi si aza ennemi mobali te libala ezate ke yo tienga pe na tie yo salinga pe na sali. Non. Tous en amitié ma menine, biso basi. Yango na dingaki pena na émission nga ona lobela basi parce que nayebi que ce que moi c'est alingi eloko. Peu importe ba danger ya eloko wana yo alingi au sala ngo po alingi yango. Naza mwasi na miyebi oni nazoloba na makamini nazoloba. Voilà pourquoi même na Bible ozomona Samson avec na secret moko c'est très important à livrer qu'on ne pas mwasi na ye. Ye moko tanga nazoloba makambo sala boye bosade boye nga na ozala na ozasu makasite. Mais quand on a envoyé sa femme, c'est ça qui dévoilait. Tous les battants na biso ya solo na mabala. C'est très important. Tous les ngaka te soki kambozali osiliki ozwi parti na yo. Non le bana été ya zomona azanani a danger. Non le bana été na siliki. Non le bana été. Kolobana yo kolobela ye te wana yango ezosala peke ye atika bizali wana te oyo ozomona keza mabe. Mais soki tomoni eloko moko ezomarche te tozwi ta na biso ya ofanda ya osolola to comprendre que toi bato mobala mpe atozomona ate mbali muso sasenga mbali nanga yoka te ya salaka oyo alingi. Ce qui a le but non, eza non. Ce qui a le but oui, eza oui. O ka ya lingi, o se pesa mutema na yango salaka. Amoto. Kulemba te mama parce que mba na yo kate.
tant bavana na babigo na bango tant basala bakayu na bango wana asa kayu bien avant dip na ye moko makambo to ba raisonga soki biso kutu ba basi ke mobala reprocher lo mombo akeyo tikali pe conscience zone bon pani bango te ezaka problème ya olemba te ya ko privilégier dialogue na mabala na biso toyeba kofanda kosolola soki tozofanda tozosolola nde tokocomprendre ke makambo mingi komisa mobali na yo moninga koleka même camarade obengaka aza intime na yo wana parce que y aura un jour camarade wana ok trahir yo ka makambo oyo yebisaka ye na secret boye babino mobale wana mokolo koyinda ok trahir yo eta mosusu mobali na yo te surtout soki abimisa mbongo na ye abala yo na bapapa pe oui c'est vrai eza na mibali mingi oyo baye na Amérique awa na poto bachange eloko nini echange bango toyebi pe te ye moko amoni avandi alobi te namoni kaka na change ntango mosusu mpe comportement ya mwasi ya yo mama nde echange ye mobali mosusu ayebisinga mama nasalaka nyonso mobali na ngai ayebisanga mais je ne sais pas pourquoi esika mobali na nga achange ayoka conseil te asala makambo ezoyele na mutu nde kutu naza boye nafuta babizi nga moko ye mpo na ye kofuta bizi oyo afutaka ezaka internet mpo atala makambo eleka na Congo afuti internet afuti phone dasi afutaka so eloko mosusu te ndako nga mona futaka kolia napesaka ye azoka oya moke. Il est temps de parler avec ton homme. C'est ton mari. Fais-lui savoir que papa moni ozo sala oya bo iza mabe. Naza mwasi na yo naza mwasi obali na mbongo to naza mwasi na yo to il faut pas que to osala ka bo sabwe. C'est toujours par le dialogue ne to okoyeba pourquoi est-ce que mbani a comment à niveau osala makambo o wana zo comment la question ko estimer que ça mabe po na yo. C'est toujours par le dialogue. Mibali bozwa ton abino. Et bien voilà, bozwa ton abino ya osolola. Bozwa vraiment ton abino ya osolola entre yo na mobali na yo to pe na mwasi na yo. Eza pe ndo comme ça ebisinga nga madame. Là vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que makambo na mona ya moko elekelanga. Na tuni mende ko na mona yo tsaka ba photo na Facebook. Na mobali na yo boza bien namona bino vraiment habité mama moni Facebook quand tu tsaka ba mona ke toza bien mais en soi elle ba na bien tina na kimia te ah bien bon oui madame na kimia te c'est vrai nous attend pe à Rolanda yo ba conseil zo pesa mais tout c'est pe la pe lo la pe mi bali. Ce qui est landinga ne bande na loba ke émission nga oyo et le plus sur moi si et le but est sur le moi si non le bien mobilité non le bien mobile parce que tant on va le but que moi c'est na kata de balle na ozo ba ma balle moi ça y monte na kata de balle azana mobile et puis ça ma balle mingi to mona omona kaka moto achafu na Facebook baza na bolingo ezo bango kutu bien bandako mingi tozomona lelo ozomona kaka boye na musika mekota ndo comprendre que eza makambo so eza caché yango bato balobaka ke ndako yo lalaka te okoyeba esika etangaka te oyeba esika etangaka te oyeba te
2018 yango tozokende toza na kati ya bato tozokota 2017 ezosila tozokende na 2018 zwa temps ya koyeba koswana mobali na yo zwa temps bofanda bosala bilan ya libala na bino eleki ndenge nini na 2017. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce qu'il y a à enlever? Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Et que ça a bien pour évoluer en 2018. Et que ça a bien pour vivre ce beau l'âme en 2018. Et ça, c'est un peu de remarque. Moi, je vais reprocher. Ce que je veux dire, alors ça, un jour, on va nous le dire. Parce que le bac, il y a un maman, 2018, on continue toujours le comportement dans wana. Tout ça a payé fort. Tout ça a marqué mes balles. Tout comme on peut mes balles.